yango tozolo ba phrase oyo ino subi akendo beta na Rwanda kaka lelo lobi nango rebo atikali na kisasa na mwana to bengana akefanda kuna na Rwanda alakisi position na très Fali Poupa, on peut dire tous de lui. Mais Aboya a décliné. Là, tu le vois, la TV5 tout récemment. Youssoufa a décliné. Dadju. Gims, Dadju. Bah, décliné. Bah, ça va, Congolais, il y a l'équipe en Nani. Il faut, bah, musicien, bah, quand il s'arrête que bateau à l'andarabango, bah, fan, bah, bango, tout baza maïel. Il y a des gens qui sont doués dans maïel, doués d'intelligence, dans sagesse, boété. Les mêmes fait dans Marie Paul Mtaloba que ninja mune na zalagate aloba na pepe kale phrase etikala tango zoloba ino subi alobi na biso ke na ngam na viva makamba goma na mona guerre boy ba parana nga ba mona musique eza divertissement ba mono kati sina goma ko obetili Kagame ma musique. Est-ce que qui peut accepter les choses comme ça? Est-ce que yosa sirvena na minute oyo musicien moko ukrainien alobi na longo na Ukraine na kebeta misiki na Russie azongi pe na Ukraine ba yambi bien Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. Moi, je suis très heureux en tout cas. Toujours à chaque fois que nous avons imbattable sur Amboma, parce que c'est un habitué de cette émission avec lui. Nous abordons pratiquement tous les sujets d'actualité. Nous avons un plaisir parce que nous avons tout le monde de partout. Ça fait un moment où nous avons sauté, compte tenu de moi, empêchement, tout ça, mais les lots de PC, sauf le devis, à PC, ma casse, c'est tout le temps sur les lots de imbattable sur Amboma. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Attendez-moi trop. L'international veut dire Maïe les Katiamoto. Nana plaisir, mec. Nana plaisir, on a ma casse. Nana plaisir parce que Nicolo, on a une image moro, ils ont acquis. Image en est calmé bateau. Il y a combat, il y a grand hôtel. N'a pas été surpris. Et ça, en 1900, on en a 2000 et quelques. Il on a devant te battre, Kimia. Ah, pour pas t'avoir qu'à tu vas mettre un décap à mon youtubeur. Eh, papa Mbiaka, na bando beta bayana, bango, na beta bavie na bango. Et puis, chance na mweza ge, nana uti na zamu na nchangu. Et si comme taliboso a trouvé votre nakisa bima, chiwara. Ah, on a zamu to babil. Deuxième year. Ah, où t'as un nchangu. Donc, les loups sont dans les matables churambo. 130 kilos, 2 mètres de taille, descendant. Eh, courant n'est-ce que tu bimaka. Mais là, on a ça plaisir. On va comprendre que on a Master Patrick mais papa mais mutuna on a poto fala liambongo. Mais il ça bango na ça toujours na comme consultant mais na so continuer ba travail. Au moins ninga na ça so muta succès tenga na comme muta stabilité. Donc ningo ba so na bunda combat ninga na za boso ba par exemple ba chelinga 1 million. Na beti mona na ba coller facilement. Na 1 million na tiena poche. Moi, attends 100 000 euros, on aura beau tolérer. Bacha koleka wana, bacheka na stade. Ba pesinga 6 mois préparation na quelqu'un d'entraînement tant on zonga boy. Ba comprendre que ba oi makamona zoro bo forema na salamo. Forema na vana na 64 54. Abeta petit mois champion du monde azoga akalo la bana no mona ba kolo wana. Azongela gai. Yeah. Azo hyperkita vanda mangambesi on doit comprendre que ba vie luana. Ba kolo masolo de bicho to vandi. On a vu que yo na base de ba talo la Belgique, mais on a d'entrée de jeunes bandeli kaka boye na avant que na vu que ba ser na biso wana. Na ida okapi na vu que bango ba kozanga te wana bino ba kozanga te. Na vu que avant tout banana bango permettre ngai na présenter ba vœux na toute ma famille parce qu'au moment où on a tourné émission boye, j'ai perdu mon neveu. Ah mais merci beaucoup. Moi na ya na liboso propre. Moi na ya il fallait que ça 40 ans demain na kufa hier. Na Pointe Noire. D'une courte maladie en tout cas. Petit nangai mon petit trésor atika yebiso en tout cas paix à son âme et puis beaucoup de courage na sœur aînée nangai ma sœur Nicole tous ça biso ensemble en tout cas tous s'organiser et puis va programmer sur salama to communiquer na ba oya biso en tout cas beaucoup de force na toute ma famille on vous aime beaucoup nzamba pesa makasi imbattable ngana tikelio parce que David qui va serre na biso wana kozana. Oui que vraiment nzamba na ebité mikolo azo longola batumba on était so linga cha batumsu na mukini. Aso mema batu ebele na zo compléter ba otoza na bango besoin bazo kende ba inutile de tika. Pourquoi dotika bango za mokano na e. Merci mingi d'abord na Carmel et Carmelia depuis je commence par ma famille. Carmel et Carmelia
ba jimel nanga basi ki toko ko sakana te bana so moni bango ko Carmel azoya kala mingi te mi balé bazoya 2 mètres bazo kota wana bena bango ne ba simba makam Carmelia Christine Mboma Miss Univers vrai chérie ko satala ka Miss Univers et puis Melvin Mboma na Paris Boano René de la famille et puis Denicia ya suka za wana mwana wana ya suka pour l'instant va baya na ya mibali baya baleki na mibali baya après blessing na pesi mbote na Ida Okapi na Bruxelles mbote belle place azolanda ngai 3 restaurants na Bruxelles papa moi si on a zolé na Bruxelles papa il y a beaucoup de restaurants de qualité secours populaire donc merci mingi na nani BBC fungula na Louvière on a petit parler donc mbote mingi place on a besoin na serre na mamisa mbote belle na Egypte moto tamo na Louvière merci mingi na Denis Marcos na Hollande on a honorable mokazano a repostuler na Hollande Linus Bonzembo famille Bonzembo mobimba mbote na bango place azolanda biso et puis merci mingi na mami Kakenza merci mingi na Clever Zola on a camarade ya Mariomba Ndoya mama imbattable ndoya mama tezole londenge nini ndoya mama maman na Daphné maman na Brian na Dresina Brian mona njila kokola fumo na mwasi camarade siko ya Mariomba mwasi na biso ndako do lingolo ba omoni Mariomba omoni Jo Matope maman merci na musalo zo sala na éviter imbattable net et puis sir na yo na Bruxelles boina ni Sylvie Boyeye maginga kitoko kuna azaki na Namur azana na mi c'est pas un mbote belé allez là tu ramboma wana bena ambainga kuna bato mbainga très bien puis na place mo ba mbainga wana chez Platini na rue Roger na Namur wana d'accord jour au koma wana au mon communauté ba yambo très bien na CPL chez Platini na rue Roger na Namur merci mingi na bango so communauté ba yambo très bien merci ba mbainga peto bala l'exemple Ida Okapi nga sala voilà et puis na pesi Pati Yeye grand défenseur joueur Maele moi na wana Pati Yeye za Israël aningisi Israël mobimba kasi idole la chancel Mbemba so chancel Mbemba comme lo chancel Mbemba kasi pona Pati Yeye abeta na vita en tout cas merci ngaba na bien ngaba merci place azolanda na bien na vini mona ba cousin na ngai merci mingi na ba Yves Jamba avini mona ba Pati Yeye zina go de makulu solution na Bruxelles na Suisse mbote belé donc papa question ça ba répondre na zuyo on a okima ngai na yeto kotani et puis bof na ngai Gima Tombi bossa mboka linga bino ya trop puis na association mo eza wana na mur association Boboto Bondeko na lingi bino ya trop merci beaucoup na message na bino bossa mboka Gima Tombi bof komilinga et puis Yvonne Fabiola Matasi merci beaucoup na yo imbattable to kotis ko na vif de sujet non to banda mamo bongo danger to sisi na ba oya biso to kotis mamo na vif de sujet marche opposition salami hier opposition qui naki na assassinat na Seni ba barré ba ngonzela basengi bango bapesa 4 ou 5 personnes mais na moni nani matata poni osenga non to za tamwa 100 mo bouna bilan d'abord il y a marche et puis na sit-in hier en tant qu'analyste. Non, mais en tant que consultant, pour te bélir, parce que comme sportif, pour eux, mais c'est un cas de sportif, yo na obeta yo, na okanela yo, maître, donc sportif, ça y est quand on a muscle en autres, parce qu'on a aussi la muscle à cerveau. Et nous que bon bango yango, nan ba mona bonité. C'est ça la différence. Ok, Mohamed Ali azalaki pe bongo très intelligent, au mona ba Vitali Klitschko na mboka wana kuna place bazali na mboka ya kef kuna. Au monde Vitali Klitschko un grand sportif au monde la plupart des sportifs est belé basala ba makambe belé parce que bazaka na double poumon ba 4 poumons donc je crois que marche on a qui contre nango naki d'abord opposant on a nyoso tunazana besoin opposant on a te nous n'avons pas des opposants dozo quoi on a monté non mais si koto sala boy ba to tia ba opposant côté union sacrée côté ba opposant bon Kabila za opposant tu pas un régime on a pouvoir c'est les opposants donc si c'est la camona ba musique c'est là on va les mingi nengeni ni bato bazana opposition na bato bazana pouvoir ba mutu ba se retrouver ba ta Kabila pour côté na union sacrée Félix nommé par Kabila bato na moni kutu alobaki yemei akomi lisukuna mende akomi kuna wana tu ataka mende kutu alobaki to yebo epona Kabila ndatindi biso union sacrée siko koto yeba opposant ngonani siko se kapwani la mère mende mais biko za maele mini Denis Esanga ye mutazaki na 2000 akena ko sala campagne ya Félix Tshisekedi na côté na bango ba luba kuna lobaki ke banyamulenge ba bande ko na biso azalaki muta Kabila akomi muta Félix asala rébellion ayiko koma azo opposant totala ka bien mususu wana matata ponyo ye kutokolo ba te premier ministre Bukanga Lonzo na mutu na ye nani Moïse Katumbi yende kutu bato asale nyo sacré batu na ye Sama Lukombe aute pa na ye na kota na ye siko yebisanga nano mususu wana Moïse Katumbi nano mususu nani mususu
te musi to alongwa nani asa pe ka opposante te ya akomi konta Félix yem talobi ke mutawobet arobattre Félix azate mais vi ona dans ndoki musi tu no wona bena bandoka mandondo bango wana fuba lande ba lapide nani matata nani vela biso fayulu o batwa chaki mutema o bat bakanisa ekuta ko selo kamala asangani na batwana o baboma mais bato ba beta ilito mivimba ki wana à l'époque wana matata za premier ministre ba beta fayulu na ndenge nyonso lelo osanga ina esko bolakisa mokili nini tolo bakolakisa te bokosa bacongolais pourquoi moto abetaki olobi mpo na les mêmes causes lelo bozongi nesu na balabala bozo revendiquer les mêmes causes mais na tana bino tozo faire partie na union sacrée ah mais non baposte na bango nyonso badéputé baza na union sacrée bazokosa to baza baopposants ce sont des faux opposants fabriqués de toutes pièces mais Mobutu aloba pour l'intérêt du Zaïre s'il faut faire un pacte avec les diables osala ngone ezalaki pone olobi bien pone intérêt ya Zaïre pour l'intérêt il y a Zaïro à l'époque mais eux bango c'est intérêt ba Zaïro c'est ni intérêt ba Zaïro il parle au nom du peuple bango na pas seulement au nom du peuple il parle au nom du peuple atindi bango te peuple abimaki na balabala mukwana zoki omuna kite michopa moto libanda omuna kinde bazo mwana moka 11 ans azo passer à tabate wana peuple wana mwana mususu bazo bete le kwa ba bomai mwana moni na okite yo banda yo vai na pota so mona bo posa bazo sala marche na jipa blende ozolanda partout dans le monde accompagnement accompagnement vraiment les mingi manga poso le malamu te moi c'est toujours encadré ça dit ba militant bazawana bozo marcher et la police bazo encadrer bino mais ceux qui déjà mutazo benga bino libanda boya ko bima aza déjà na jipe blende intention ezani azo kanisani ayebi ke tanga donner la misi bato ba esclave ba kokufa bato le kwa ba na compte ba parti ba kokufa nga na compte na jipe blende or fallait pour ba yebi ke ye ba ko protéger ye me ko demander bato mususu pour nani ba beta mais ba opposant ba beta bango pe pour nani ba beta bango te pour nani ba beta bango te ne ba beta bana na mususu osumuna te que ça normalité imagine to batanengo bengi mambo opposant moi je crois que lelo mukolo congolais so landanga partout dans le monde entier akolongwa na parti politique alongwe na makambo le kwa ba église osumona sangala parti politique ezali ko l'église ezali ko l'orchestre donc ce que ba longwe na bilo ba sentiment wana Congo so décoller Martin Luther King dira ça peuple se libérer na parti politique te peuple se libérer na politicien c'est lui-même il se libère tout le monde na mboka nyo sous Tunisie est-ce que printemps arabe est-ce que zalaki politicien na Mali na Tunisie moi na moka asimola ki boy peuple a telemi na nzela samba tinda ye to soki ba Tunisie ba so bosomi na bango te ba Afghanistan to benga ba Taliban ba Américain ba bundisi bango titi peuple le quoi daki déterminé les leçons na boko na bango te ezaki na boka politicien. Mais non, il faut qu'on l'a comme à un niveau. Vous passez vos temps pour rien de prenez-vous en charge. Voilà une vraie parole. Mouzé Tokolo Mabé surtout l'héritage qu'il nous a laissé. Je suis les vrais soldats du peuple. Prenez-vous en charge et puis ne jamais trahir le Congo. Voilà. Et puis, bon, se défendre dans Onyo Soubozanango. On se comprend. Les lots opposant la journée, la nuit, ta pouvoir. On se normal. Mais non, mon frère, ce ne sont pas des opposants. Parce que les opposants, ils ont démontré que noir, c'est blanc. Et puis, tout ça a besoin de démonstration. Opposants, c'est ça. Rébellion à Jean-Pierre Bemba, à 5 ans, pardon, à peuple. A yebi sabiso combien de baliens à Maboka Batuta. Opposant Matata Pogno. Oh, le baboy, ko sambi sa ye, mais boyebi ke Bukangalo, c'est ça, na mutuna ye. Opposant Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, ça y est, na Katanga, bino boyebi yango. Et puis, Moïse Katumbi vous dira que Nazali. M'empêcher à Kéba Kongote. Empêcher que ne ba Congo tout on est ça ba cinéma na bazo sala papa mais na lobby ba empêcher que ne ba Congo on a ba cinéma a que no ça na ba Congo to ça na mobondo baza wana to ça na ba sirije baza wana bolukeli bango société o que no sala ni mais c'est n'importe quoi papa ba lukakana no solution ba kenda kate on est ça ba cinéma benga ngo ba spectacle tout ça na besoin ba spectacle on a beaucoup souffert 32 ans à Maréchal 18 ans à Kabila 5 ans à Félix mais timuko mais tala âge wana déjà ba kuma kokote. Mais pourquoi pas latine nini on va vivre dans beaucoup de héritage. Mais puis les mêmes causes ont toujours produit les mêmes effets. Donc il y a pas de cercle mort au baluka. Voilà la troisième fois, c'est la diaspora. Quand il s'agit des élections, notre monde mais quand il s'agit vie sociale qui est bien té c'est ça c'est dit maintenant la monde qui rameye la monde qui est l'oroboyer on fait tout ça voilà mais non les peuples ça borné toujours wana. Thomas Sankarabi, lorsqu'un peuple n'est pas capable de se révolter, ce peuple est bien choisi pour l'esclavage. Esclave, Congolais, surtout à Kinshasa. Bana Nchango, Bana Moamba, Bana Lukunga, ce sont des esclaves des politiciens. Mukolo Bako Telema, Batana Barokima. Au moins, pillage, moi, Salamaka Batindara Batutena Kisasa, de la Mouika Natongo, au moins, il déclenchera, et Ningisa même Mobutu. Attention.
ba congolais faut comme na niveau na po pas à l'aise na ko komona ngo impensable komona congolais azokufa na malade à $100 mais ba ke ko kundai na $3,000 et c'est ça pensable ndiko nango zolanda ngai okufi na malade à $100 po zanga ki makila mwana zanga makila mama zanga makila mais po na ko kunde bazo senga bio na cimetière kuna 3,000 est-ce que c'est ça compatible mboka ni bazo senga moto garantie ya 1,200 pour avant nanda ko muto na musoza azoluka po akoma à vivre yé moko indépendance na ba garantie zaka même pas ko cha garantie que ninga basala ka garantie ya 1 mois mutu kuta kota kana garantie ko pesi mbongo no koti mukolo mobimi c'est pas facile vraiment ba loi parce que loi ezalaki qui ba garantie locative eza 3 mois à usage commercial 6 mois mais loi eza mais application na ngoza mobulu moi-même j'étais victime par rapport à ça place na ko suka na futela ya vana longa déjà ça oyeboye au pesi mbongo kolo na ka biso bon et pendant ngai pesa 8 mois et c'est normal il faut ça dans les besoins place aux il faut 8 mois au PC où maso comme ça la moko futi nous futi tesco na idée nini que e bando kitati ezonga 3 mois parce que tant que ça likolo 3 mois jour bo kenene na service ya habitat ba condamné à futa ba amende au moni risque esco congolais au sala si ko bozo c'est la comme applicable fange loi qui ta likolo fongola ba Congo appliquer vos lois il faut loi il faut ko kanga batu non kanga batu mais pouvoir public musani impunité il faut kanga batu na pouvoir public o eko ko agir non ndeko ça pas si trop je crois que mon makamando zoloba donc ça pas si trop et ça makamususu oyo inefficacité à l'état a démissionnaire l'état est incapable yango mon makamoyo sozoya alors qu'est-ce que le peuple va faire il faut se prendre en charge Mike Mukeba a déjà la prison centrale à Makala mais ça normal te Mike Mukeba a pona besi tozo ngana kana makama marche zoloba wana na kata marche wana toza na force du progrès oui bien go il va aller force du progrès très bien. Ils allaient le temps. Ils ont structure moro, ils ont la structure moro accompagnatrice na UDPS. Structure. Terme approprié dans moi. Parce que force du progrès ça le rôle la milice. Et ça le rôle la rébellion, ça le rôle la M23 installé na kata kisasa. Ils ont le besoin structure. Et ça na structure ngo. Parce que tout ça déjà la police. Oh ça économie, tout ça na armée. Ce structure wana il y a IDPS, il y a un parti. Et ben ezana soubassement na ngwezani ba pesa biso mibe loi ne pesi que il faut partir wana nini le wana exister ezo beta batuna ki sasa force de progrès wana pas poko zo idée au nom de l'IDPS na lobaka na bino phrase moko bande ko ba luba auto sous-estimer ba lubo 60% il y a inconscient 60% loba muluba moko boye cité comme on a mais faut pas nazo lingate yo loba likambo yo za journaliste na linga au pointer mutu nazo pointer du doigt parce que bandaki na président de la République mais ko généraliser par loba to chabo mosiko to généraliser to sala ndenge yo zo linga tango président de la République akena na mboka na bona Kasai alobi ke bino boza mancha momeno est-ce qu'un président za président tribal to président parti il est présent pour tout le monde soi-disant. Mais tant que se compter le qu'on a un président de tribus ou de partis, bon, on comme Soubatikali. En tant qu'on a plus de 450 tribus. Moi, si moi, on était comme les Arana, na Tchaka Rouge à l'Efboy. A finga kabatu na nenge mo ya kosakanate. Au nom de quoi? Moi, si on va bien, et puis comme les Arana, Azarana Bruxelles, boy, Azarana, doye, penapona ye qui moulou, beza le rôle, et pouvoir être égal à Bango Libela. Tout ce qui est dinosaure, moi, moi, qui dinosaure, à Benga, au Landaït, a finga tchala, moi, même pas partie intime, à Benga, allo, bando fingo tout fit, à Béou, bilo, et belé, au nom de quoi? Donc Félix Tshisekedi a dit oh yo lobby ça structure na yo loko bien c'est bien mais ngana c'est rassuré baby singa que force de progrès ça qui est créé par Valentin Moubaki mais c'était pas créé pour babando beta batu ba comme ça batu esclave c'était une force na parti mais to éviter le commis milice ndengene commis M23 pour voilà type télé c'est banagi et donc il est père na jeunesse Valentin Moubaki mutasala ki yango mais asala ki yango pour le là ta tenir M23 tena qui c'est comme robeta batu parce que le lo ba commis pena milice yo zo mona marche zo salama bande ko ngai bazui pena nzete na machette babanduko est-ce que yo nanga to kola na kisasa pas ni to sala sport parce que tu veux que machette na banzete za na place na ngote mon tu face à la sport ba sala ba judo ba karaté ba full contact ba kickboxing donc moi je suis le leader mais pour le commis machette na nzete on est biloko M23 ba to ba kata na machette et ça banane ba rwandais si que commis na Congo papa structure wana IDPS force du progrès et de se diviser en deux ba Congo la zola nanga ba lobby que no chura ozo prôner tribaliste mais toute la face de la banane tous on a débat tout basali des forces de progrès ami balé moko ezali obazo benga parlementaire debout Gili Yokaso Chole Moniere na mona mwasa na zolo ba na finga kabatu wana na dinosaure bazo finga bato no de quoi
batuni bazaka na pouvoir bafinga batundingi bango bafinga bat au nom de quoi heureusement le big est structure est-ce que na mboka wana bango mukolo bakolongwa structure bango so côté contre bango bakosepela au nom de quoi bafinga batundingi wana deuxième komi ya frappe pena comme bera babandaki liboso na limité banda ko sala ngona limité ba soupçonner ba limité ba longo lango lelo pena komi visible ba sali na bureau ba komo sambisa bato force progrès wana bakangi bera ba congolais bakangi bango mambonji boy bazo sambisa bango ba bonga pe soute moko kuta otolo basiko ya otolo bana paye du peuple na paye du peuple ngai force du progrès personne l'inquiète parce que au nom de quoi bamba sala ndengo na tout ça na 450 etini pe tribuna etini na mboka wana pona nini ba mbala fois ba yanzi fois vanda ba batandu ba vanda calme ba yombe ba vanda calme bangala ba vanda calme mais ba ndeko na biso ba luba 60% ba inconscient ba tia baninga mal à l'aise au nom de quoi et heureusement yo zolo bakeza structure tout na siko Félix Tshisekedi place za na Chine ayi bisa biso structure o ya chiwane uti wa c'est tout na nani comment on est sonné c'est déjà parti. À Rolomelo côté c'est déjà parti. Pour représenter combien d'institutions? Il faut au-delà parti. Non, mais il y a le roi Kabila n'a pas perdu au monde Kabila n'a pas perdu nos attaques. Mais ceux qui mais la lobby. Il y a moins d'institutions. Tout na nani. C'est Kabuya. Muto lo baki s'il est possible to aussi mamindu qui peut défendre le pouvoir na bisonani. Il y a CGT. Au bosani sous. Et c'est déjà parti à lobby s'il est possible to aussi mamindu qui peut protéger le pouvoir. Muto yo retourna mais ça lo baki c'est bakangai. Ba inquiétai. Muluba moka telemaki ya Burkumesa lobi ke biso baluba nde pouvoir to salama poto gérer bango wana 450 etini tikel bango baluba nana tiele bango structure nini wana mboka ndenge to fanda nyeto loba ke no eza normal bolobi ke qui est le prix tribal et ça bango bazo finga bato na télévision tongo midi pour nom de quoi sans inquiétude bazana laisser passer bazana bonnement ya ko finga congolais nyoso nde balingi bana na ba finga mabunda na ba partie intime chala mona kufa na souci ya ko finga ba finga ye balu bazo finga ndeko na muluba okoza idete au nom de quoi pour ni bazo kanga ba yebi bango Félix ayebi bango batu nyoso ayebi pesa ayebi bango pour ni bazo inquiété Maki Mukeba inde boka je le soutiens à lobby bien même monsieur Daniel Saf malgré ba dérapage na bango mais ba lobby très bien parce que on rentre quand même que dérapage c'est ça non dérapage c'est ça ba to roboma bango incitation la haine ou un toro lingango te quand même entre congolais to lingango jamais congolais ça ils a ras le bol ya congolais entre biso to romi to bomana ce qui mongonera ya côté déjà pour pas violer civilisation il faut pas coûter des infériorités de l'intérieur so biso moto beta na mitu pour bandero ba ya to suka ils a ras le bol ya ba congolais comportement ya bandeko na biso ba luba 60% ba inconscient 40% bien bazali ne sali ke ba utiliser ba terme wana ba lembi mais ozoka na misu pona nini oza mayele est-ce que pouvoir nini o ezaka et parlement debout bango bazana pouvoir ole ba agir ole ba pesa solution ba congolais ba komi ko finga ba congolais soko lingolo ba likam ba vanda wana tongo midi poko ba finga ka batu au nom de rien na to tenga ba kombo Chole Yokason, Gili, Moniere, au nom de quoi va finir à battre? Au nom de l'IDPS. Force du progrès. Baso beta au nom de quoi? Au nom de l'IDPS. Pourquoi? Si vous battez Moussou Arobani, tout le monde dit ça, bango, Basan a droit au bango, que tout côté la bango peut comme un bongo, et puis c'est légitime. Parce que pouvoir mon côté banda tovanda banda sera le Momba, Kassavubu, Laurent Désiré Kabila. Mais tout le monde a un pouvoir mon côté, ils ont ça la baninga boy. Et puis tous banga parce que mon kolba kokende, bango va kotika na sorni. J'ai suivi ces nana lobi propos wana, Jean-Marie Kassamba. Kinga même ngazo bangi sanga mukolo oyo tozana pouvoir te na comporter ba ndeko na biso to suka ndenge ni j'ai parlé avec un ami asape muta IDPS na kisasa la ndebe mission nga abi mon frère biso mo na IDPS tozo kamwa bato ba uti wapi parce que IDPS ndenge bandaki makambo te biso na bino to vana kisa to liana ka to melaka to sala ka tout banda 2000 tina ba 2013 bato zo mono baza bato ba uti libanda ba uti ba mbujima ibakana nga na inflation sala mikula na pa nde baye na kisasa bazo kasonde pouvoir eza ndenge bango bazo kanisa na bozo sala nini pona bango parce que bazo continuer ti lelo ndenge to solo lawa soko ke na monga fula basali na ba bio bazo sala terreur et risque ça na monga fula na nchango papa S4 mato mona kama monsieur Salami. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Je crois peuple wana a souffert pendant un long moment. À un certain moment, il faut tout vendre, il faut acheter ou faire soulagement. On doit continuer à cercle vicieux wana. Pouvoir écouter le même makambo on a auto dénoncer qui y a encore tout le monde essaie de continuer. On a changé le mal par le mal. Et puis il y a baxé le romoko. Président de la République écoute colonel Morazo Salobi au Salim Moussala kitoko au petit ba voyou wana. Azobenga peuple congolais voyou. Président de la République. Yonanga tovanda Nicolas Sarkozy azoki problème pour nani. Pour benga batu baraka ina ko nettoyer bango na calcaire. Écoutez cher il a regretté tant le président. Mais t'as la président Tshisekedi qu'on appelle le président a bandit d'abord ko finga ba congolais ba libanda.
Kombantaba, Nyangala Kata, Kamama Mokoboy, Bavoyou. Mais c'est ça, ma peuple Oyo, yo lobi koza présa, kasi pour na bangot. Donc, mais quand t'attends, comme Bavoyou, y a tambola te Félix Tshisekedi. Nana marchate na balabala, nana mona ete na babala zo tambola, pour na kokolo babou. Les lubas comme Bavoyou. Nana mbium balebele, aucun jour tika au finga. Moi je donne les arguments. On a condamné avec énergie bande konabiso wana ko banakin. Condamné pe bande ko bazana diaspora au matin midi soir so ba moni longine beke oyo injure afinga bana na ba yo kaka afinga pe intimité ba mama batu mais bazana opposition ba surtout na diaspora. Mais na condamné ngo na linga besil tite au moins na solo aboy. Na ebi e soka bango pona nini parce que nga na finga ka te mais na mema ka batu na réflexion na raisonnement. Naza na connaissance intellectuelle, naza na bagage intellectuel. Na ko finga mutu te na ko tcha mal à l'aise mais na argument. Ni na tcha na condamné kekse okofinga batu pona rue se tourner ndenge moto zo condamné ba luba wana bazo finga bata 60% ba inconscient na ba force du progrès ndenge beto condamné bazana poto kofi toza na bana biso atuna biso mais papa qu'est-ce qu'il dit dans la télé on expliquer ni donc na condamné ka kofi et puis so moni moto aza déjà na poto basi ba komi na poto na ba TikTok partout makamo kofinga na ba mibal basi ba vulnérable il y a un problème sérieux parce que moto zo net a ko sala argument na ye sans toutefois finga moto. Mais yoka siko Félix Tshisekedi na Chine alobi ke ya lobaki na général wana ke colonel wana ke osali musala bio beti ba foyi wana ake na Chine alobi police wana na héritango pa Kabila azako so batuka bonga lati bango teni bazaki no ba soldate ta la contradiction ya un président de la République siko mutanengo na kati ya ndako alobi mususu ake libanda alobi ne musu ubie ye azelo ko la caméléon so baluka chaque temps azo couleur sika zali donc mais c'est Tshisekedi a quoi caméléon pour l'instant. So ka comme sika rouge a comme rouge, bleu a comme bleu, vert a comme vert. Donc siko mutane ngono comme au mona caméléon, au mona rateke ba ko maîtriser été. Et puis suka nangwa za animal moko soko lié à sa poisson. C'est ce qui se passe avec Félix. Merci beaucoup imbattable de Choura. Mais et au ça la paix biso bien. Toko yo kanate entre nous, il y a problème de toko yo kanate. Mais tout ce qu'on vendre mauvaise image, on a un mot qu'on a on dirait peuple mort bazana ba po ba yo kana c'est difficile. On dirait poto yo kana kaka entre biso, poto tout se mettre d'accord c'est très difficile. Loba boye, bandeko ya IDPS à 60% ben inconscient ba kita, ba prendre conscience que mboko za ba congolais nyonso. Ngai naza muta ba Congo, ngai naza muta bandundu, ngai naza mungala, ngai naza muta Équateur, ngai naza mutu ya ngai elingo ba Congo mobima ngo mona eza kati na ngai. Nasa muta lubefu, nasa muta goma, na muta buti ngai. Ce qui n'a se considéré n'engo na kofinga moninga te pour appartenance na ye. Au nom de quoi? Ngana zo linga na ye ba. Ce que le Lumumba utilisa ki bloka boy. Kasafu boy. Mobutu boy. Laurent Désiré Kabila mais mboke zawa. Mais bandeko bazo sala mboko ko malelo boy. Bo sala ka langue de boîte, bo sala boy sabango bandeko. Botique et puis tout le monde a peke changement zali parce que ce qui changement zali to na guerre civile. Ba langage o moto ko bomana peko. Guerre civile ezali. To bomana. Bon peuple ina rondima. C'est là non. Guerre civile est-ce que 450 etini ko fanda nie e fanda tela baluba inconscient ba sala makona. No ba inconscient 60% pour 40% ya bien bazali. Baluba no so ba mabete. Ba obi zo souffrir bazali. École on se inconscience nango ozoyeba. Ti ya be yango eleki. École tout ils ont inconscience nango. Oza journaliste, oza kino lokola ngai. Pesa ngai pouvoir oyo yebi banda to fana kisasa oyo etika koto bazo finga batu koto bazo beta batu pesa nga pouvoir wana ezate oza na ngote ambo ko inventer oza laté tanga mobutu to mona teke atika batu mona télévision batajane lo bazalaki mais ya ko finga batata batu ne batu metela ba pone ba finga batu ti ba partie intime tout mona na dinosaure akobo mabino na tele na matoi baluba bango ko yoka ngote kake na matoi o muswa pa ko la rouge à lèvres moi si wana c'est impossible koto et puis yoka monyera lobini nenge to lobaka boye soka bango to yebi ke mukwa tombolo soko zatenga na okima nzela Brazzaville mais ils sont conscients si ko défend ozo se kapona no c'est pas bon la image bana nango de défendre mon inconscience nengo qu'est-ce qu'on va faire il faut les traquer non il faut les traquer il faut les mettre hors d'état de nuire bamuna bena bana kingasali pe basali milice wana ngaba basali milice matete basali milice totala so ba ko gérer ngo il faut comprendre que bango de batana monopole ko sala ngote toko ko mona te na mboka baba brigade moko ya parti politique et nyoko la ba e komo kota na bandako ko beta ba congolais bana monga fula bazo vivre terreur au nom na bango mais non quel pouvoir de la honte matable toujours un moment merci beaucoup na chapitre oyo maintenant on très rapidement parlant du Congo. Moi, dans mon pays, Congo, le Congolais, le Rolangana, à se prononcer par rapport à un sujet qui est innocent, ou le bien on peut suffisamment, mais prendre une photo pour par rapport à ce sujet, on a interprété un robot n'eng morobo. Dans un pays congolais morobo, Isaac, en Afrique du Sud, Isaac Mokassa, à soutenir Inosbi, alors
98% ya kino baza maele pendete par rapport à 2% batikali. Donc so solina 98% de quinoa, au coup d'ara 2% de barosa maele par rapport à 98%. Face à de tels propos. Non, ils ont bien été. Et puis, on a appelé si mbote place en Afrique du Sud. Il fait que Congolais azana problème moko Congolais azana Congolais ni tozana batu batanga mais musala ndezo zanga. Pour instruction ba Congolais, mais Afrique du Sud bango bavandi, ba médecins, bato batonga Afrique du Sud, ce sont des Congolais. Angola, ce sont des Congolais, ba professeurs banani. Angola ko tebele ba tangi na Congo ba zongi na ngo. Tout le tozana ba chômeur, mais tozana ba ratété. Tous les Congolais instruits. Oso comprendre. Ils n'ont subi moi na wana d'abord na pesi mbote pas petit wana ngala ko lobate no subi azar Rwanda te na koko na niveau na te. Mais eloko ya salisa ki traiter moko zo la sonde makila moko lobi na kati mais o ezate. Ils n'ont subi à lobby ngai ndenge na zabo soki na zana kisasa. Malgré tous les efforts, malgré les efforts, nazolo balingala mais batazo traiter nga lokola étranger moko akosi ils n'ont subi ko luka ba faux fuyante ko batama te oza lukuta na nina ibiselo ko moko yo yebite po utaki na Goma nga nazamo na Goma nazamo na Butembo nazamo na Uvira nazamo na Masisi ngai pa na Kongo mo mbasi moi yonde ozo se considérer bo biso to se considérer bongo te mais ils n'ont subi soko longo ke na mbanda kana lobi linga na walobani o ba kinoate o bena kinoa même na kisangani so o kinoa bato bazana poto abenga biso ba immigré pona nini ba blédard écoute ba blédard abenga biso pardon terme ngo ba blédard na ngolo abenga biso ba balanga et ça leni ils n'ont subi pour ton information aux Congolais liboso to ya uti na est na Kisasa pozo kasonde oza yo moko et puis il faut en changer inazoya ils n'ont subi papa wemba uta lubefu asala succès na Kisasa ko le même ba kinoa asali siko apesi ko to ba kinoa li suma kambo baredi amisi ba vestino lance de la korota ba o musuna ni lidio kwempa na musuna ni bulukutu gloria voilà bato lubefu monte sali bango auta ki lubefu na kuno epa na bango na katakokombe King Kester auta bandundu mais apesa makambo King Kester nani Weranson pareil Baji Bempiana pareil qui encore nani fait la mission Seigneur Lei même les dieux de la musique on peut bien Calais batakuna grand Calais siko yo lingo kasonde ozandeni loba oki sous musique te et puis au trail bande konayo na moni batagoma batomboki parce que ce n'est pas une subi mutako bimisa parole moi c'est moi goma boya ça très facile ba moni est très parce que eza yete mutako bimisa bongo ino subi za sumo na mokete ya limba peseni bango batagoma balukeli so problème des problèmes tout ça na ngona batabato bande kola so azo utakuna basa ba congolais ba se considérer mabe les bogara yaki pa Weranson abando yemba suka nango asali ba bêtise na kata mouvement ndiko biso agoma ino subia uti Goma iba pesi rebo alingi so bakisa eni okomi kuna nene baba kisi rebo baba kisi rebo asepelite okomi kuna les bogara kotu ta les bogara akabal perdi kabo tika lo makamna ngai aba pesi rebo na agine kuta yeko bota mbao na ya bota kineni po aso se considérer kwa mwana muke et puis surtout bandola ndamalamu oyebike ino subi abima na Vodacom na Vodacom tanga bima na Vodacom concours na ba fauteuil bata est karaté il faut y barango na tanga ba kino pe ba fauteuil belé kutu kolé en 2010 kaka na kata kisasa wana ayemba na Koffi Olomide ayemba na Weranson fali pour pacha et poa oso comprendre kaka wana ils n'ont subi abima na Vodacom mais ceux qui tolande ceux qui to que na raisonnement ils n'ont subi pour bon que toza plus intelligent que yé na bi que ba congolais muso za ba funéraire ba so comprendre lobbying ya ils n'ont subi qui est derrière ils n'ont subi abima na Vodacom utaki na Celtel ezaki ya Miko ba Rwandais oui bit Celtel ne buta RTL et buta RTL buta bena Vodacom wana bango moko batu moko ba Rwandais wana ya ba uta na Celtel à l'époque Niko Telecel yango wana siko omoni complète comme mona ke mona comme flou et pas na biso yango wana po filero ebimisa yo to yebaki te ke mamso achake lokola bomba retardement to lo banengo wana poto kanisa ki bongote mais to mo kanisa bongo no beza ma côté mais beta libaku oui mais qu'est-ce que fait beta libaku bien tango zolo ino subia lobi na biso ke na ngam na viva makamba Goma na mona guerre boy ba parana nga ba mona musique eza divertissement ba mono kati sina Goma ko obetili Kagame musique après ozongi sino bande ko ba katana maboko no ba katana makolo ba viola bango na bana mota viola ya yebite astroso bazomona ba mama kotsa bango banzete oyesko lo baza bande ko na yo est-ce que qui peut accepter les choses comme ça est-ce que yoza sirvena na minute oyo musicien moko ukrainien alobi na longo na Ukraine na kebeta musique na Russie azongi pe na Ukraine ba yambi bien batala ngo so ba ko sala ngo c'est pas faisable
Et puis nazo kama ils ont subi à traiter on a sur babengana kenobet alobi bien ceux qui babengana kenobet à Rwanda mais ils ont subi c'est pas toi Fali Poupa on peut dire tous de lui mais Aboya a décliné là tu le bon la TV5 tout récemment Youssoufa a décliné Gims Dadju ba décliné ba ça congolais te il y a l'équipe bango nani ceux qui batona ba décliné il y a ça nani ba ça na besoin bon on a te ba ça na besoin sentiment que beta na Rwanda te ah mais non il faut la ba mesure ba lomani ozoloba yango ozoloba phrase oyo ils ont subi akendo beta na Rwanda kaka lelo lobi nango rebo atikali na kisasa na mwana to bengana kefanda kuna na Rwanda alakisi position na très asa lokola péter en France so akengula mo amekanan kaka soka kotikolo tanga maboy rebo atikali na mwa et puis rebo mwa sikitoko ndengo wana atikali na kisasa yake fanda kuna to ta so rebo que no tout oso comprendre donc ça passe trop c'est pas yem takolo makamande ngona te inosubi to croire que na mwana na mingi to linga qui est trop mais atie ngai churambo malemba table sportif o ba sportif be bazo landa ngabe se prononcer mais botala kaya goma mutakolo makamana muta STT eza lokola mutu moko ba juf moko zo lo ba keno ngale one na zabo ngala ngande kwa Hitler so na kepa Hitler ça le logo te mekana ko lo bango rappela ta showa ya pamba pona baba ba juif omoni comme un problème te mais nous avons combien de millions de morts au monde na yemo ka yebi mais lozo sentiment ya côté au nom de quoi ni les autres tinda yo lo ba bloko na zo lo ba te ke ino subi za Rwanda te ngala ko lo ba bongo te mais au nom de quoi zo lo ba ndingo wana pourquoi sentiment nini wana mais non mais t'as est-ce qu'il faut réfléchir tout mis en place bah papa deuxième volet pardon deuxième volet a commis muta M23 oui parce que la région de Félix Tshisekedi Tshilombo moi na au-delà de tout asa moi maire muke osomona ka moi na wana otomona to benga moi asa somo na te posa boti za rebo donc oso comprendre asa des parents siko yibisanga boy alo yibongo pona nini bato ba yembela Félix na stade et ba yembela Kagame na stade yo nani oboya Kagame kasi bandi ko 60% inconscient akasoki na kana bango ozo wana yeba zaki na kinta bazo yemba parce que azo kamwa ke makamuni no Nicolas Kazadi ministre ya finance alobi ke bolo te Kagame aza pena muninga ya Félix bata bolo musala punda a rejoindre nani Marcelet Bilomba alobi ke ndenge toza na ba ici na ba orte les seuls mutoto ko pesa zaka Kagame donc ses frères ndeko na biso libela before bisele la uto lobanini alobi ke Félix Mtatinde n'est pas Kagame po yazana carnet d'adresse te na ke ne pas la carnet d'adresse na logique wana yango mwana wana question des normal non et ça normal pour na bango po to lingi et c'est to sepela ka propos wana tu peux pas rentrer dans ces jeux et ça jamais la muté mamuso to kasalo ko la kofia kenda ko beta non mais to sepela na makamona te kofia beta mais à quel prix les lo kofia et c'est malobo aloba ko na lo kofia ko zongela ngo nani olomide a zongela te yimo kuta olonde récemment a condamné makambo ya mona kango ko la bien. Donc c'est qu'il y avait un problème, dysfonctionnement ezalaki akokota na ligne wana te mon frère. C'est pas bien. Ba congolais bazar bazozo alobi na biso ke biso toza na 9 frontières. Tout ça na problème na bande ko musute. Tout ça na problème na bande ko la mibale ba Rwandais na ba Ougandais ba Burundais. Nde bazo sala biso problème sur 9 voisins. Biso to vana bangolais na kin. Et c'est ba luka biso problème bazomo. Ba sala koute belé kat na biso ti bazonga tranquille. Ndenge mona bato oteka ba montre côté na bino na barumbo na nani. Ba wara. Et c'est ba senga barumbo. Mais aux c'est capona. Donc les lois ils n'ont subi ça indigné ils n'ont subi si peut présenter des pardons. Ce gars n'inga kota na raya bataille des personnes 60% inconscient. To bandi ko traiter des gens d'engwana à supporter parce que wana ko zo fimbu ya forme nyoso. Mais nazo répéter ils n'ont subi n'est pas azar rwandais la rolo ba bongote parce que dans le bindi ngwana eza bienté. Mais ce qu'il fait eza bienté. Pour na biso ba congolais signal la mabe. Biso to zo kende ko na biso. Petit nabiso. Pas à dire nabiso. Ande nabiso yé moko mimoni lokola za te bongote. C'est pas bien. Na tsika lo bien. Ça meki atira likula so do kagire bola mwana. Na Rwanda, na Goma pe okota te bande ko Goma balingi li suite amoni et traître. Mais zo bagena bande ko moko chaque jour nzamba sala ba katsa la frontière. Ba Congolais ba kino sa na Rwanda, ba Rwanda ba ro sa na Goma. Chaque jour nzamba sala ba bande ko la ba traverser. Bande ko muso ba za ba na Rwanda, mais parents na moko za Congolais musu bana Goma parents na moko za Congolais so bande ko wana siko yo pe so bande ko balongwa kuna na Rwanda bakomi M23 ba yeko bande ko na kisasa na biso do na saka misala kuna mais yo to lo bananga bande ko wana o ba trafic saka
c'est bon bon ba ya ko boma uta ba milice na bango ba on ba kota chez biso est-ce que vous se contredire dans les mêmes je me suis pas pardon to chaboy 10% ba ya ko sala 50% ba ya ko boma siko to za malamu na batwana non c'est bon to malamu voilà de to mettre tout ce que ba sala kuna mitel ba biso to zo tala ba mort to zo compter ba mort to zo compter ba vivre parmi les ba vivre ba zandambo ba mort cimetière comme les kabatune belé na est. Non, tout le monde a petit l'obéso dernièrement, non, tout le monde l'obé auto l'obé, mais c'est grave à ça qu'on a. Oui, mais c'est, nous saluer petit n'anga l'obéso, au maître Churambo, madame Batable, Tigre. À l'obé n'a n'a so vivre. À so vivre, ma cambola, mais et ça impossible. Mais quand il s'en a tigre, que non, moutani on a fait que le bête les concerts s'il est possible. Soit aux amoutaï, soit que moutaï dépèse, ou bien tout c'est père ma cabaronde, va tout ça na M23, va tout bêta, tout c'est père tout que l'on a bitumbaona, soit à côté na ligne, on a côté bitumbaona. Merci beaucoup, Bata de Chouramboma. Surtout qu'il y a un autre, tout le retard sujet société, nous sommes. Mais avant tout, chuter comme société, il y a un habit solo, mon côté rapidement, il y a mon oyo à valoriser à KPO. À Banda Rosana, depuis image, on a vidéo, on a combat, on a grand hôtel, à Salana yo. On a une félicitations pour monstre. À Salaki na yo. Je le salue en passant. À Salaki na yo, on a tiré l'opé à Zang Sakaote. À considérer comme un c'est au Santango, et puis on lui dit merci par rapport à ça. Pendant qu'ils ont communiqué, pour un événement, ma casse est où ils ont les bossonaïs. Tout le monde peut marier pour la PC conseil gratuit à ça m'a sentiment tout le monde a au long ma campagne je moi si n'est balati bien batché malasi baya conseil est quoi alors bien moi que la maison conseil d'amis on dirait ils a conseil ils nous a mal perçu parce que yo ça montre ya bango mi balé parce que comme musuna yo Marie Paul peut musuna de Paul musuna nga vela Marie Paul nga kutu pona nga Félix wa zeko so zo landa nga na ba cultiver nyo so na ba ta culture pays vie on est là c'est la biso c'est la publicité ya stade en bien ou en mal mais la pub de ça makasi Marie-Paul, ce n'est pas n'importe qui. Le col a yazo kota doute que bat maroyate pour Félix Oazé ko zana nzembo te. Kasi moko na stade ba kuta ba mona. Tala ba Congo balinga ba Congolais balinga ba victime. Nengo zo beta nengo nezalo ko pesa ki boma. Na pona nga osana. Nga kutu pona nga ba s'inquiéter les jours J. Mais il faut tous à la sincère. Ce qui mutazo mata, il faut qu'on pesa ye ba sanction na ye, il faut qu'on pesa ye ba mérite na ye. Félix Oazé quoi appelle ça papa we manzembo. Marie-Paul azalaki na bomoy ayoka nzembo wana kimia na ngai nzoto ekosila basi nzete asekoya c'était bien après ça Koffi Olomide banzembo na nzembo na batu be s'appelle au pur ce qui au pur na ezali na Koffi so bimaki avant hier on appelle ça Koffi na mata na ngomba na tala momo inanga na mema talikola ngomba soki puturu moko ezaka na mata talikola ngomba pour tala ba wey yoka ba mo fort na nzembo na ba ko eti rifi gauche biloko mo ndengona c'était quand même énorme soka na ki mutu moko nde ya zolo ba c'est que papa mba ko benge moko bongote c'est que ba zo reconnaître grâce moko pa na ye et Lelo il a fait des choses qui est bien mais place on a une appel ça va question pour les champions surtout on appelle ça muturanga nani muturanga Mosaka Sarasara Mosaka tous on a 10 musiciens nous autant qu'à 10 musiciens au Babeta Zénith Olympia Bercy na longo la bato so ba bengi ne to za botona to sa lokwa to na concours mo ba sala awa na France ba bengi les 10 dernières années bato ba beta Zénith na Olympia ba musiciens congolais ozolo nanga bien ba ko benga Werrason de la forêt ba ko benga JB Mpiana Koffi Olomide Oazé quoi Oazé te tika nano tout tient na libanda o beta Olympia c'est là na so ya ba ko benga na to na Koffi Olomide Adolphe abeta na komba mewe ezaki na kombo na ete Adolphe de abeta Olympia na komba mewe c'est bon nani suso to bakisi Fali to bakisi Ferré to bakisi Héritier linga beta na attaque tozo bato baza vivant ba kufa te est-ce que ba kobenga Oazé quoi te pour Oazé quoi beta Zénith na Olympia vrai ou faux si ya beta ba comment pena Lando Oazé quoi donc ninga za ba mindele ba reconnaître est-ce que ba reconnaître Marie-Paul même Redi Amis même Madilou même tous les grands ba beta wana te même Karamapa il faut vous respecter Kabato pas au bino bo comité même Manda Chanta bimaki meilleur musicien à l'époque tawa Pepe Kale Bazali mais franchement no balino wana te siko ya koti kuna ndengeni siko ayebake lokote na Olympia wana ndenge tonda wana ba Zénith wana ezaki yani mais Madilo abeta wana te Pepe Kala beta te Oazé quoi aleki bango te mais siko lingolo bani te wala bato akufa tika bango ba pema papa na tranquille na grandeur siko na pesi bango mosaka ebisangai siko soki mutu wana za faux aza na nzembo te bon Olympia na Zénith ya betani. Je crois que ce n'est pas ça qu'on va juger. Même si nous avons des conflits, on a des conflits, il y a un silika mingi dans les Cameroun à chaque fois. Il faut que les musiciens, il y a des gens qui sont fan, il y a des gens qui sont
doué na mayele, doué d'intelligence, na sagesse, boété. Les mêmes fait na Marie-Paul Mutaloba que ninja mune na zalakate, aloba na pepe kale phrase etikala. Oso se gabone. Eza bien te, mutakufa mutiki loko mona muto abat. Est-ce que fait tikala kaka bongo chaque fois que ça prend na batu? Est-ce que boss que yo faut la musango pelele? Mais qu'est-ce qu'on a que ça ni eza bien te sur to bakisi su o eza malamu te. Tout le monde a wale ba misi fu ba zo strict. Nazo linga Koffi Olomide, waze quoi, Blaise Boula. Dakumunda malga comme Samuel. Moi to maile ba fan ba bongo sa structure oyo. Parce que ceux qui ont comme so inga na Koffi, ya te tout le monde ko papa Wemba na Kester ah. Est-ce que ça bien? Des propos comme ça, propos moko bien te ponager. Tu attaques déjà les kambajibe na wera. Ba potana obi ke ba kufa na conflit na bazali. Les ba famille discoloka ba kambeze belé, mais bango ba yokana ba senga ba to pardon te. Na batu baza mayele ba yaka so bo yoka ndengona boye na miso atolobi. En tout cas, c'était un grand problème qui s'est passé to mona ki bino nyos. Lelo au nom de la paix, au nom de l'amour, tozongi bino pebo se réconcilier. C'est ça une parole de réconciliation. Même la Bible dit soko lingo tumbambeka, soko za na problème, zonga na nous réconcilier na ndeko na yo après oye. Mais bango bakile bango mbeka ça va réconcilier. Bakile bango bikende là. Félix Ouassé quoi même pareil avec Koffi Olomide. Tala ba tire tande ba betana. Lelo ba yokani c'est bien. Parce que ba juste dire na ba sepelité abi mais bolingo komi makasi bongo nini donc c'est beaucoup plus Ouassé quoi qui parle de Koffi que l'inverse. Mais c'est normal. Tant au Koffi abanda kozana Ouassé comme mutaluka Koffi Olomide pour appeler ça banzembo parce qu'ayeba yemba déjà bien, il était déjà Koffi Olomide. Azalaki peut tant luka papa Wemba était déjà papa Wemba. Bango pour na ngeza li Josele na jele salut à ça bango mbache ba trouble na bokese nyonso alongwa wakomia tant ka ba leader abi makamata occupé souté allez bon fan de ce que sika moko pesa la bien bon fan de sika bi bimisa banzembo ya bino moko to ndima ke bozai makasi pesa ki soko longwa ofingi parce que bato boza ko finga na ba lingi na bango souté ba comprendre age poussani allez bino bosala musala ole ko komona ba mabe mais là où na région de bango fallait pe ba ya na télévision bango ko ba maye ba lo ba ke non toyokani ba congolais pe boyokana bolongolo nyonso ezalaki basala ngo automatiquement pour la automatiquement sinjora o atoki yo saki sinjora o je me sorola la pe bola mu kité Marie-Paul tika fe na ngana fan passionnant pour nani pour Marie-Paul ayeba pour papa Tshisekedi sur la stade bo sali masolo bo bengete kasi pour nani parce que tolobaka na poto même petit nanga Seledino Serge le salue en passant aloba azavie na yem tane na poto mazala na désaccord na position ya zwa siko yo kende kuna pona position wana siko ndenge nini bato babetela kabila bazobenga bango yo mutu atonso bayebi kokufa pona pati Tshisekedi batiki yo libanda yo ko ça prendre na bango te ça prendre na bato obundelaki roza ipe na stade ma mona waze ko obeta mais siko faut eza nani faut eza bato balaki si yo ke ba utiliser que lokola papier hygiénique tant encore sur le situation éthique na ngolo ko alisasi lokola préservatif ce que bosi utiliser ba na besoin na moté siko olo ça prendre na bato zo prendre bande ko na yo pourquoi non c'est pas besoin et là comme malamu te pona ngai bon de bon en bien ou en mal ils aura pub tout est bon quand mais nenga zo lo ba ngona o sepela nga pona ngai à part dérapage mais c'est déjà un publicité qui to mais là on se na moni le 24 juin Ferré na stade des Martyrs Roga a s'annoncer na Congo Brazza za mboka mususu ils peuple mususu yo ke ko la coste aye na chango e pa na ngai invité ou la sorte aye na chango au fait pourquoi ils ont créé un broglio ngako pour na Roga na mona non événement parce que Roga ça l'événement na mboka na ye ça dit c'est normal mais na lobby na Congo Brazza c'est ça mususu parce qu'on a chango la coste mokolo oyo fali azako beta na stade c'est le walinga beta na imkat et ça la kini donc on est allé bien parce que la cause c'est yemo ne quoi faire et puis même date donc on y est comme ils sont jour on a la cause moni na siko na bike makambo so ba encadrer ngo beti to wana mona ba no roga on peut pas parler il y a ça na Brazzaville les anormal moni mais nous sommes ba lo belango mais c'est pas normal na lobaki na yo bien ba vulnérable kolandeka ba vulnérable le pays na ye il a le droit de se produire quand il veut finio so moins internet garçon jeune azolo makamandengwa na sens wana azo souffrir na vulnérabilité c'est vulnérable parce que muto aza normal ko kanisa bongo te donc ndenge toza boyo soki lelo campagne zo sala na Congo na date wana campagne musu na Angola musu basala te pona muto ba télémise clips ou tu force to weba mukolona que faire il est plus puissant plus fort par rapport à ça batiki la costa que ça la makamado c'est asa na ventilateur na bimisi générique na total makambo sala manambo bango balingi ndengwana mais là aussi au moins ce que ça bino que toza ba problème sérieux pour ba congolais babosani mboka babosani ke mobondo ça déjà pemeni awa babosani ke basa déjà kota kwa muntu mais mukona be ko sito ba côté la bino na pe ba kufi
C'est la force, tout le monde va ça la makambo. On est moment malito que les autres la bangona. Même les observateurs sont observés. Oui. Tout à la Merci beaucoup Mbata Betura, mais pour la social nautique au bongoté, nous on a biso moro congolais le rôle en nganayo. Di colère ou satisfaire moi c'est na yandako. Akufi. Ba kufi belé. Atigi moi c'est na bana. Mingi bazo tambola na basi ba kufi be na makambo ngo. Na lobaka phrase moko awa ba jeune ya ba congolais bazalo kwa bazana ba pro moko yango na zolo ba vulnérabilité ils ont souffert tina mental partout. Moutassa comme il a âge à 50 ans mazo mais la qui se ban à 20 ans pas satisfaire maman. Est-ce que moi si pena yo za sirio pena nengo zawana nazo pesa mobali question pour un champion comme la ngane émission yo ko satisfaire moi si na vie no sozo ka sa yo pena ko satisfaire moi si yo satisfaire oui mais est-ce qu'on combler pour la vie déjà non nazo ba oui pour l'année satisfaction ça la nzamba sali moi si azana beauté ko leka ba nyama nyos mais moi si tanga bimina mokila ça nzambe ketenga funa baksa basile na mona basi ozo seka point nazo ça bifuna baksa basile za bien te atali manzaka ifuna cha manzaka ebele bete funa cha bela manzaka atali tena ya yitete abi omoni suki nenge za bo kabelo suki akufuna bakisa ozo mona mutandengo wana siko yoko kokisa ina nini na tena emoko azo douter na tena nazo lokisa suba nde obona ke moi si aza puissant soko kene na terrain okokana yo to kokosa eloko moko te moi si azanga kini na charde de azana mbanda te muta kotungisite makeli ya mbuma yuzu mona batela bazana nzamba sala bango na ndenge moko kaka nga professeur na bango na yebi bango unga na professeur na bango yo kote yo bebisa bango kote nga professeur na bango nga siko tellement na yebi philosophie na bango papa na tala na peso exemple Paul na bana yebi bango pona tanga déjà bilo bande tisuka oyebi mutu moko mone Eli akitisa moto likolo na tango akala mais Jézabel a kanela ya banga isi nzambe longona na mukilo moi so akaneli ngai abangi Jézabel moi si aki nzambe pa bibona yoki na ko ce qui pour ani na c'est offense la bango nzamba bibo lokola Eli pe olobi na nga boyo msai na nga alongoli atomboli aye ko songa lokola Jean Baptiste pour Eli le prophète ko kayo na Jean Baptiste bakata mutute ekana moi si ko kisamaka ezaka bongo nakolo bebele te pona opesa balo bakona pesa bango mutu makasi mais attention baza terrible race wana mais soki yo ndeko mobalo kanisi ke faut sala oyo mutu na sala te na mokili pona moi si tu te trompes sala o makasi no ezako sala eko sala yo mabie et puis amour o monaka amour nzamba sana ba dire na wacha boke na kokota na ba nini bato azotala nde trop de pornographie yango mona bazo bate wana baza ba acteur bazo bate ke wana ba c'est là ok musika pornographie ngana sala ka mona pigal nazolo makambo petit nango dilo amo azolanda ngai petit nanga lourd azolanda ngai lourd na biso Pascal azolanda ngai même Chiba maître Chiba azolanda ngai tunaye musuto akenda osala esika ba porno na bato na ba porno mais va ça la porno ba mela kisi ba mili ba kisi moi minene ba vandi ba traitement ba se détendre on a musu 1 heure du temps les ça le moteur ba réacteur avion ba activer ngo siko ndako mosala makambo wana soko ke ko bala mwasi mobali wana porno na ndako futera ko sala makambo wana te eza filmé au moni esika na biko congolais ba souffrir muta a capter lo bongo aligner sala mape na ndako baza vulnérable azo kanise loko wana ya sol Rambo na film akufa te lelo to mona ka Rambo de Schwarzenegger na Terminator mona ta akufa ye mona ka ete ozo mona te soko comprendre mamba ngo mona ke yango te Rocky Balboa akufa na film ba congolais yango na sabino ke ngana za professeur abasi na yebi basi nga mwasi nzamba salanga na capacité moko donc exemple donc na ko fana bango même 1000 na fana bango bien donc nazo te bango malembe 1000 wana malembe donc nazo te na oyo ina likamne na lobby akei oyo likamne sans problème na peut le solo mona seki na kene na Nanterre masala nga monga mundiba benga nga za avocat pona zako alandaka makamtolo baka boy mais yalanda ngona alubi za nini na expliquer na français abiyaka na Nanterre na kene na Nanterre na kuti ba haïtien ba ivoirien ba algérien bana bazo sala ba divorce na bango pona nini o mobali atekaki zamba na ye mobali bazaki na école bazaki na hôpital bazaki na ba ferme bazaki na ndako étage mobali aketeka ngo sa ye bisanga isa corps nanga yango reko senga divorce bazo conseiller bango o musalo binga kutu bandeko nanga nyosu ba yana poto yazo aboyina makam sikoyo tolongo na to yesko pa ba congolais papa ni sika na yoka sonite na ebite soka linga te yanga nini na kuti scène na biso mo lata Balenciaga koto suki ya rouge ya sac ya jaune ba osone la nini mobali na eloko etele makate incompétent na mbetu mobali na ngai tozo kabwana po azana mwana mususu libanda yebisa ngate o mobali na ngai tozo kabwana po apesa ngambongo te. T'as la compatibilité, on comprend que nous avons ces problèmes, il faut travailler avec nos filles congolaises.
Parce que ça n'a pas de niveau bazo soigner. Mais jamais n'a pas sur défi quiconque qui est na banda kunyo en Europe. Tala makamba sina mbali bazo soigner bandi kona mbali bayibi sayo. Omona ba soigner la makamba mbongo te. Ya ba immeuble te anda kote. Omona kama makamba solo. Est-ce que tozali au moins niveau tozali? Mukoni to soigner la banda ko. Mukoti nous sommes la bateau, ba masua, mukoloni. Osomona. Donc ça passe si trop. Mais ça fait mal parce que Atigi moi si Atigi bana donc ça fait très mal. Nicolas, yo moi na pêche des au satisfaire moi si on a oyo Tigi bi na simana o na boy ba charger ba zebele. Donc mawa mingi papa. Donc même si on a suka Edgar Mokonzi na bi kazo hazo. Edgar wana mutu wana na ebite fina ezo kene ndenge ni garso wana. Alobi oza député. Na mona ga osala projet na yaki député ngabi atuka. Donc on comprend bolanda mak papa. Moi c'est ça élément moko ko mekaete ceux qui besoin de conseil ko tuna tunanga pour le voir à côté la bango pour ebi force na bango ebi dalila wana azai mukia akoza taba 40 kg ma compliqué samso mutande mettre de taille na bani monsieur toboka papa keba mais bande ko biso mibali boko mana nzela wana tina lobaka ngomo comme sur une émission ozo ke ndekuluka ko satisfait comme là-bas boma mama bukambetu lobo mama yo papa kofi ozo la na makamba to loba film porno za réalité te Rambo akufa na film mazali soko comprendre loka ndingo na pesa et puis moi si okoko za la kaka te trop makambo ya mbetu bongo bana ozo tche éducation bana wapi avenir la bana zani parce que avenir la bana zambi mette si la raté. Il y a un temps pour tout Bible lobby. Mais oui, mettez chaque chose a son temps. Mais à venir à Bana. Boutique ali ba femme celle lelo oui, mais les enfants sont seuls. Ba conséquence boyebi. Yo mama osu problème na mobali, obengani mobali no lelo. Yo ndo bengani mobali bongo bana wana batikali ko sufina absence à papa na bango. Et ozo la part na bango te. Pour yo la part na yo. Yo la part à bana te. Lelo bana tala ndenge basali oko so tonton moko ayeko boko lelo bana mais papa s'attendre que soka ayeko kotela ndaka kuti bana kitoko 4 5 moko ko sala na moko na prison on a tout monde qui a so yo so mona so eloko na fait si là ezaki ba serre biso ka lelo bazo regretter. En tout cas, merci beaucoup Mbatable de toujours tout le monde est parti pour la souka to ramasser nyonso to si pe nyonso te pour ngana ma mbesi la raté mais tout le monde est pratiquement na souka na bien que ça le plaisir na Diesel la London City notre partenaire et puis Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle Jimmy Chimanga akoka succès te azolia ba tout fort na famille obi succès ça va passer papa Porte de la Chapelle Badoiseau aussi là. Ah mais Marabiso ne c'est on a confort. Merci beaucoup Nao Jimmy et puis Diesel la London City kabona ba oya pinga na. En tout cas merci mingi na bandeko suba la ninga bo komelanga na komona na sana TikTok nanga na sola kana bandeko nanga na sola kama kamba couple na TikTok nanga na sola kama kamba social kuna za politique te. Bonjour mais la pe kuna zola la te na moni la ni na moni petino la richesse siliki na jeune on a lo baki obino bolingo ko la te. Bozo vandara na TikTok tapoter envoyer des cadeaux boy na boy créer moi polémique. Na lo baki likamoko boy soko yebelo ko mutazo sala te ko juger na no bien te. Donc ça makamona ko lo baté bango no swaza petit na biso. Ozo mona polémique na zolo. Ole to sala polémique ndenge ni to ko koma batu lobby. To so mona bande ko no bazo sala. Tala ba misato zo limiter ko sala. Ozo mona misato sala. Ba ouvrier ba cadre bazate mais na ba capacité ozo mona ba no suba ali wana ba ko za pe ba cadre. Kasika makamango yango o milimité kaka na ko finga ko donner des leçons mais ozo bosa na ko ko mata ko leka. Donc la leçon na ko za ko que non yango tende ko mata communauté. Merci tu vas kabona ba oya merci mingi na mo na ninga ba na mingi Carmel c'est obligé ba jimel na wana ba kitoko so taliban na ngano ndimate na ndimate ke baba na ngano zera ba so ba leki ba maître ba oya ba zo ya kala mingi te mi ba le Carmelia Christivimbo ma miss univers ya na bango tika Melvimbo ma bwana na famille otali mona obi non Denisia lisusu la plus belle mona na ko boma bat ngana mona ke Denisia na mona ke ko leki na mwasi akufa Laetitia textuellement petona troubla kingasani donc na blessé troubla kingasani il leki mettre leki toujours na donc chango mobimba donc na blessing na suka merci mingi na Ida Okapi vraiment maman na sali ba restaurant asali resto du Caire na secours populaire boya ko lia bo mela ndenge bolingi merci mingi na maman Ida Okapi merci mingi na MCB Liputa mais omo kozana zote kama puta donc ya Marie Claire na 54 chaussée de wafo kaka na matonge wana merci mingi na petit na zo le mingi international Pati ye maman excellent Pati ye moi na wana na ebisio no joueur na petit na Israël botindele parti azaka ye moto ona talaka ka yaza idole ya Chancel Mbemba le champion de na beta bale boza pona Pati ye na no na confirmer place azali merci mingi na BPC Fungula na Louvière fait dire type moi ta wana Louvière na koka wana wana petite sœur à parler mbote mingi na famille Fungula nyoso oboka suna ni a parler vendete
Bienvenue Kamba. Millionnaire. Non, qui souci. Tu es un millionnaire. Papa, tu es un millionnaire, mais laissez les millionnaires ont un million. Bienvenue Kamba, Apocalypse 22. Asimba million à valeur. Coup de chapeau. Et puis à Kabola na bata. Comme ça va millionnaire. Kabola a peine bateau. Si on a Simana inde, ma jolie Kamba, madame. Merci mingi na bana Apocalypse 22. Merci mingi na ndekona mwana mo Anjili, Clevezola. Mwana Anjili ora mystique. Maman na Daphne, Teresina, Brian. Mbote bele bongo ndoya mama oya biso azana ndako. Toujours. Pesela nga mbote. Imbattable ndoya mama. Ah makasi hein. Aïba comme là. Et puis merci mingi na Mami Kakenza na Toulouse. Honorable Denis Marcos. Petit nanga Bebron na États-Unis. Ah mbote bele na petit nanga Bebron kulenfuka na États-Unis, ban Afrique du Sud mbote na lingi binocho ezaki l'imbattable Churambo. Merci beaucoup imbattable. Et puis na pona osugi ça na souhaiter bon anniversaire na master na ngai maître Lourd Dani Bafundi. En tout cas na souhaiter bon anniversaire na moto na ngai master na ngai Lourd Dani Bafundi. Maître Lourd Dani Bafundi bandalongo tout akumbanga. Yosa pena parler de tout le temps mon ami de lutte sur place to oti quoi. Lourd Dani Bafundi ya yango wana bon anniversaire na yo et puis mais de bonnes choses na madame et puis na bana nyonso et puis son amoni Lourd Dani fona mona mbala moko mutu na ngai empereur Lovoezo ya za bongo na Belgique ya bino yango wana je vous aime beaucoup donc mais pratiquement na soka na tiki bino ba programme na biso Marno non très important là les la ndenge nini d'ici là portez-vous bien bye bye à la prochaine.